Merci beaucoup, papa. Voilà, merci beaucoup. Papa Hervé Wanaki, Atike les petits. Bongo. Révélation très choquante, très choquante. Oyo tout komona. Vidéo à l'obiboye. Ce que Fergola a fait à Mwanda, c'est de la sorcellerie. Car le matin, la ville était calme. Directement vers 12 heures, l'atmosphère a changé. On nous a appelé de quitter l'hôtel pour venir directement pour éviter les morts suite à un débordement. C'était prévu que le spectacle commence à 19 heures, mais on était obligé de monter à 15 heures. Alors, dans tout Sarabino, tout le temps, chaque matin, l'artiste Fergola za populaire Boutiara Timbi. Une autre révélation aussi très choquante, Oyo, warrior, na ba spiritas, na ba wera sonique, bazo digérer présence à faire de la musique zandegin. L'idée Kanda très fâché après son agression. J'ai travaillé avec papa Hervé Fergola, mais je n'ai toujours rien gagné. J'ai abîmé mon image en attaquant d'autres artistes, mais ça n'a rien changé. J'ai dû partir en Afrique là-bas, inspiré et Waromo Mikao. Heureusement, j'ai été conduit à l'hôpital. Je souffre ici, papa. Si j'étais chez Fali ou chez Rité, je ne souffrais peut-être pas comme ça. Oyo, ils ont manipulation strictement yaba warrior na ba spiritas. Comment? L'été yakanda aza travailler à Fergola te. L'été yakanda a travaillé ni na bureau ya artiste Fergola. L'été yakanda c'est un fanatique le roi biso nyonso. Ndenge to lamukaka na tongo to pilisi ba caméra ya ba téléphone na biso pour nous défendre Ferre. L'été yakanda aza engagé na bureau ya Fergola te. Aza fanatique. Et aki na Afrique du Sud na makambo na ye akendaki mpona akendaki kosala spectacle ya comédie bazana ba producteur oyo babengaki ye. À quoi bon soki aza agressé na Afrique du Sud et considéré Ferre akendaki mpona ba spectacle na ye ba image eza na chaîne YouTube na ye ndenge aza kosala ba prestation na ye kuna akendaki mpona compte ya Fergola te. Fergola aza na événement na Afrique du Sud te oyo atindaki ye. Fergola zana événement na auto betra Mwanda asali plein na Mwanda bato basepeli akabeli mwana $100,000 pour na scolarité na ye na année oyo pe bisi mwana na kokota na orchestre na ye si seulement si asilisi étude. Fergola biya lingaka bana étude yango bomoni moto wana soki balabala oyo abanda kofinga par hasard bakutana na Fergola asepeli na bango babini Fergola lakiya na ndako mais Fergola kotala ye na ba réseaux sociaux aza moto afingaka akomi epa na Fergola asengi audience babi bakopesa audience te Fergola aza te ndi ye amoni Fergola na fenêtre amoni ye na lidusu ndenge Fergola abongisa bandako na ye atia bapentire esali ekanda aretourne bani kofinga Ferre. Bino bokasi ke mpona koréussir na vie to na internet oyebana il faut ka ofinga bato mais biso tosala ba biloko tofinga bato te. Tout ça va reconnaissant, tout ça va reconnaissant le roi Lambert Mendy a travaillé na Kabila pendant 12 ans le lobby no Kabila kosi tandis que Kabila azana âge ya mwana na ye a manipulé mutu mukolo. Alors mikolo tout ça na besoin de manipulation te mikolo tout ça na bato oyo baza ko réfléchir mitizo ko sala bino soki mutro bino sala kate botika ba artiste baza ba père de famille ba s'occuper na makambo ba famille na bango soki bino boza pona ofinga ka bato botika la kuna bofinga ka bato mais botika ba artiste ya bato kimia ba artiste na bato baza pe na ba vifo ba mino baza pe na bana oyo baza na besoin na bango non pas que biso ba fanatique ndi tira ba artiste panzi di kolo to laksi bango ki biso ndi to leki bango non bango baza na carrière na bango biso carrière na biso za ko sala chronique ezate ki c'est tout ça les chroniques sur moto en charge à 100% non il faut boyer ba on mutu vraiment bande ko bolimbisanga biso tozaka na biso bapanzisango soki star asali makambo bien tokoloba sali bien soki asali ya mabe tokoloba sali mabe ese panzana na moke papa Hervé Kabarate azaka maboko makasi o mokili yebi yango wana toujours parce que papa Hervé tanga sala ba geste na loboko ya mobali ya mwasi ye barate mais ba musicien mosusu toyebi ya makio na ye
attaquer côté la bateau bakufeli anga ça la geste il faut ça la geste devant caméra ya momoni ba geste papa Hervé et mon na miso batuté en plus il y a féliciter donc papa Hervé qui nda kobeta na ba province alukaka toujours ba jeune artiste ya province wana apesa bango micro pour na aider bango ba bima ba yebana pe bomoni awa na photo o na che awa eza papa Hervé ndenga présentaki jeune oyo na mwanda retourne botala atikeli petit o botala $1000 $1000 atikeli petit o to me comme ça la moins différence muki ba biso ba les défenseurs to bundela ba musicien songolo paka pendant au moins 4 ans to yena ba kin ba kabela biso $1000 o mwana oyo azui yango kaka ndenga sala ki geste na micro et papa Hervé na mwanda jeune na biso moko boye susu na Congo wana kaka na palais du peuple aya alakisa mama na tatouage abeta awa na tolo abeta kombo ya Fali mais tatouage boyebi ndenge swaka oya libela définitif ndenge swaka babengisa etina ndako petia kanisa ba pesa peut-être $3000 petia kenda bo azwa $300 au petit moka loba yango petia yoka soni abimisa na monta ba pesa leader ayoka soni par là na loba boy to jijaka mutu na musika te papa Hervé comportement na ezali o nzamba sengaka soko pesi na liboka mwasi ya mobali yeba te nde ba geste papa Hervé yango wana yango soko bato bachana metu na bango papa Hervé kabarate parce que apesaka toujours na coulisse ba geste boy na papa Hervé nzamba pambola yo abakisela o ya mingi oto luka yango wana ko aider ba jeune artiste ko aider ba pauvre ko aider bato bazana moté papa Hervé la force tranquille merci yango moni ba récite papa Hervé ça toujours dans nzambe liboso o vemeza nzambe même jeune au place azali ba famille na ba sepeli ba famille na ba faut ba tchelo boko wa ke liboso parce que ça touche moto